Beaucoup de ça comme il y a ex-président, ex-maman président de Nabiso. Pourquoi? Biso bato bande ko tsa kombo ya maman Olive T. OK. Theresia émission eza na Nouska télévision. D'accord. Theresia muto eko la tradition na TV ke ya tonga na ex-première dame t'a expliqué que Belvia lukele ba problème na ba relation na ye, Belvia zo mobile ya camarade na ye, Belvia lukele ba problème, yango bengana Belvie na Kengakati. Yango moni boye bino batu nyonso boza na nzala Kingakati le 8 mars eza aba pesa bino maputa po boza mutakala bolati boza na bilambati bo tellement na souffrance makasi Belvie oya yiba azo produire yango zo reproduire yango zo azu éducation de base auto benga éducation maternelle auto benga na pédagogie spéciale na méthodologie spéciale plutôt moi na o azu éducation maternelle jamais akoki koya ko va na TV po a offenser mutu oya lesa yo babila ata kutu babi que la reconnaissance n'est pas de ce monde okay. Mais quand même tout ça la reconnaissance na niveau wana ingratitude ya boye non dati laisse-moi te dire que oko regretter d'ailleurs à ce moment ici tu regrettes déjà mais ma chérie n'ose même pas de chercher Belvie pour demander pardon. Parce que tant que vous êtes dans le plateau, il y a Tata qui nous fait ça. On met là qui l'autocoté, on met là qui a gagné, on met là qui l'ongouille. Eza Mbondo, Eza Tendresse, Eza Miss Lolo, Eza Irano, Eza ainsi de suite. Moi, je suis batikale na yebi bango te ba mida ba ese ni bumloko mwana mbisi amelima ya tondi moi c'est azanga forme wana donc bango nyonso ba aigri nyonso ne ba sangana nde ba monta bango sur Belvie. OK. Mais là, donc là monter. Là total il y a des gens oyo baloba. Belvie on dit ma pardon te. D'accord. Pe azana problème na bango te mais à éviter bango asali lika Bible, asali banda Bible. Ah d'accord, asali banda Bible. Donc dati vanda na yo continuer au sa émission no mususu ya. Osali succès makasi, laisse-moi te dire. Voilà. En tout cas, niveau ça les succès. Miki Nide Jakosa. Mais il y a des gens au Baloubaké. Pourquoi quand Karine Mokon Jakosa, en tout cas, ça les succès ma carte. Quand tu as beaucoup insulté, na makamoni na tête beaucoup de ça comme il y a ex-président, ex-maman président de Nabiso. Pourquoi? Biso bato. Petit boule, petit boule. Petit boule. Petit boule, petit boule. Petit boule. Ça aussi m'appelle le secret de la commission bango boule. Panaché à côté, ngana petit boule. Petit boule, petit boule. Petit boule, petit boule. Petit bini boule. De malaka boule. De ma belle boule. Boule, boule, boule. Boule, 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 boule. Maman kata boule. Tu as dit boule. Transparent. Merci à nos abonnés, très chers fidèles internautes. Balandia, différentes chaînes, on a Tekas Maestro, maman, partout dans le monde entier. Quand les boulots m'obligent, les boulots m'appellent les mêmes au fait photo. Merci pour la fidélité. Parce que vous abonnez. Merci famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota États-Unis. Famille Bota Mokili Mobimba, merci pour la fidélité, pour la confiance. Vous pouvez savoir na patrimoine na biso, Belvie Kandila patron na maman chérie. Famille Bota 316 car président Elombe Faustin Soukar a aimé le théâtre qu'il a donné sa fille unique Belvie Kandila patron. Enfin, les théâtres congolais et africains soient sauvés. Merci parce que Belvie Kandila a sauvé le théâtre africain et congolais. Et là, tout il y a différentes émissions. Tout le monde a Thérèse, ça une émission. À lobby, après Thérèse, il y a tout Dati, Dikambala, ou à moi, il y a personnel, papa Nabiso, Dali Dikambala. Il y a une émission, propos tenus concernant Belvie Kandila patronne, où il y a traité dans le lingue et tout, à traiter wana. Et ça lit vraiment à moi bien té. Dans le bain, on va dans un mot de Luka. Pitbull. Pitbull, il y a famille Bota, ça. Tu évites, tu bien, bon, on a évité, il y a Pitbull, la famille Bota. Amego, pour expliquer, est-ce que Marabout Dati a lobby, et ça y a solo. Tout le monde peut bandeko, bakendeko yamba famille Dati, basengi ba pardon. Est-ce que ba pardon wana basengi? Et ça y a solo. Voilà ce caméraman nangai. Mikebi exode ensemble, nanga fona plateau, nanga double. Pour que na tout fait nyamangwa. Bonjour Pitbull.
Bonjour Teka, c'est pas Teka Maestro, moi la maman. Bonjour na Belvi Kandi, la patronne, la bishop de l'écriture. Moi c'est Amaele, so vous en a montré quoi Belvi na famille, c'est que Nzamba leka na vie na bino atika Ange Michael pour asala la sécurité et vie et famille quoi. Voilà. Belvi Kandi, bambo tenu belé place aux ali maman, continuez toujours aux alandés aux alaka. Toko solo la marambe belé, to moni Mbondo, Mbondo Munoko Songe, le rôle à la mer. A sali émission Mbondo. Munoko Songe le rôle à la mer, a sali émission. La moni banyanga la kata, ba mangwaku, ba sali émission. Tout fait nyamangwaku belé, ba sali émission. Ba manipaka, ba sali émission. Donc tellement que baza ba poa mouche, ba kokana belle vite, il faut réencadrer bango parce que ndindi soit tu as makele to lingungi, ça makele mingi na mato ya batu. Donc il faut akatuba obomaye ya katoro ba betele maboko nzoka nde ba obome penande po akufa ya omoni lelo to yeli bat noso na moni pe mayonnaise garçon na mayonnaise wala za moi libum lo comme tamilima ya mbisa milima ya tondi na moni e passer l'émission na lobby mais Gino là bravo mon frère, I love you so much, you love tout aux vraiment mobali malgré les gars na plateau nyangala kata. Mais malgré ma question, il y a beaucoup de filles, na bouzo bébélé, mais na senti pendant que Gino là, c'est bon. Les gars qui na plateau il y a village Panda, na village Panda. Les gars na plateau village Panda. Mais bravo vraiment Gino là aux Mobali, tu es un artiste, je te respecte beaucoup tant que nous avons Mobali, tu as répondu. Par Oyazui, ils ont concerné Karaye, ils ont peu problème té, ils ont normal nous aller en casse na Congo, mais alors bien bien, Gino là n'a pas incité Belvi, n'a pas tiens ma pique ya bouzo baté, parce que j'ai suivi l'émission n'est pas seulement pour la rolling émission il y a tout fait Nyamamba, Nyamangwaku, il y a village Panda, mais pour écouter ce que Gino l'a dit sur Belvi. Ah d'accord. Que non, il n'y a rien, il y a rancune, roncaire, il y a une émission où Gino l'a dit. Donc Gino l'a promis, il est épargné jusqu'à maintenant. Pour dans le bilan m'abêter. Parce que Awa, mon doigt épargné, mon doigt saté. Ah d'accord. Tu comprends? Ok. A créé les Belvi, les lots sur internet, mais Dieu est grand. Tout le monde mariage civil les autres qui est bien. Les autres la makitio comme kasi. Yango pendant l'axique force ya Belvi. Et l'axique pendant que Belvi a sa fille a tali sa chance au qui zengi bololé le qualité ya kanda. Munto munde la tala passeport ne na mboka munde la bi non. Oh aza makaku. Oh c'est une macaque. Jamais koutou aroki kozala na terre française ou bien terre anglophone to je sais pas moi. Donc ça monto ba disqualifier. Ozo comprendre. Bololé le qualité ya kanda immature bololé. Hier soutenaka ba faible. Surtout taille na musique, on soutenir mutu moko boye musique c'est koufi musique c'est que kota nécropole. Na mito na ba fait la meso ba sara nécropole dynastie Kundami. OK mais tu on les a passé on peut na za warrior ça. OK mais ça rien Adidas arena ça ba nini et ça ba salle moko boye et salle moko ba fungola on sika ba sa publicité. Ba locaux te sera artiste locaux pour ba ça ni ba ya ko sala inauguration. Et ça na niveau qualité. Fali reste Fali parce qu'il est musicien africain. Il n'est pas musicien congolais. Donc, pour te comparer à miel, il y a pompe, il y a Régine des Sautés à Kinshasa. Donc, il fallait un miel. Pourquoi vous comparer à Adidas et Banini? Non, Adidas c'est ça par les silt. Moutaouti dans ça, 17 000 personnes. Dans 2000, combien j'ai comme tox? Les lots à zéro qui ont 9 000, 9 000, c'est l'eau d'information. 4 télé rideaux, c'est 3 000. Mais 3 000 ans, il y a mis pété. Tu vas soko, la balata, tu malasi, yé. Ah! Ça reste à vérifier. Voilà, tu peux te mettre dans le théâtre. C'est le lieu où je suis venu tout. Il fallait mettre le bélarignon, soit bien ou mal. Ah, d'accord. Ah oui. On a un dobo. On a un dobo. Faut la parler maintenant. C'est comment c'est gagné? Héritier Iboula. Plasma Lobia. Voilà, merci à nos abonnés. Je suis avec Plasma Pitbull, la famille Bota. Des chansons, mais déjà, qu'on expliquer plus par rapport au film. Mais quand c'est un épisode déjà, Marais TV.
Lelo, je crois, 7e des Okota. D'accord. 7e des Okota, Lelo. Donc, on continue à consommer film à mariage civil écrit par Belvic, on dit la patronne. Ok. Et moi, c'est à Mayel, et moi, c'est à Boigna. Voilà. Et moi, c'est à Motema Mouneni. Et là, au cas où on a le rôle, avant de sauter sur des moutons et à Tchangou, on a à Belvic, garder Motema Nondengo et Zalaka. Ok. Au Kangali Pamboline, on était en Sunzamba et Baraki aux à la Moïse, tous à la Joseph. Il y a des comédiens oh yo bazana bonne foi na yo bazana na bonne foi ba comédiens oh na université ba liengulu yo ko bebisa motema no te pona bango voilà ozo comprendre très bien ozala mabongo oza tabita dorcas ya basi ya bato maboke voilà oya osala bandeko no bazana bana ba otangisa bana ba comédien ba otangisa bana na pasi po ani ba cacher ba ndozo za nzimwaka ozo mona lelo Belvic kandi aya azwa pena dans lim alima maboke et pas nanga yaka na ofuta o caché na ce qu'il filme et ozana 14 tableaux na calculer moi 14 tableaux na ça nini na pesio et chez moi na bella toza biso na mama banga te mais ozwa caché no ya bien et pas Belleville des ans so sale au tourner à trois histoires et pas Belleville so za célibataire au bal so za ki muto za ki so ça peut projet na yo pe et ça la réaliser et puis pour ani yango moni lelo batu mabe bakoti eza motema mabe bone bokata ba ofinga Belleville ba zo finga ne efute li caché ya Belleville ne ba ofinga ba ofinga ne musala Belleville ko Belleville leki ba na ora mutu lokwa Thérèse ya mama mukolo atunga nazo regretter na comportement moi aussi na makasi ngai avant na bandako quand les années antérieures na ndo quand lokwa Thérèse c'est une femme intelligente mais nzoka Teresa aza penda mwasi mo ya zoba makasi batu balimbisanga pona terme mais terme mususu ezate po aza aigri c'est une femme aigrie aza na motema to so na ori dans un bon français so ba bengi moto tu es un aigri eza moto aza motema likundu so to bito tala boye Teresa aza ni membre famille ya mwasi oyo mobali na ya bala Belvic candidate parce que mobali wana ba bazolo ba bimisango na TV on dirait Belvic aso mobali ba vandi na kimakango te depuis ce qui 2000 combien 2017 que relation ya de Belvic na papa na biso o na sana ba respect belé pona ya alimbisa biso poto wana choite biso to koya ko mema ete na TV to koya ko beta li solo ya libala na bango na TV te et ça c'est à cause ya Thérèse ya moi ça libumunene pour son autres eza ya kolimba yé mutabe même makamwana na TV afungoli le la bimisi ya boti ba émissionnette ozo comprendre ni tete ko yotanga kombo ko to ko yoloba likamu ya relation amoureuse ya Belvic na kata TVT ne nyonso elinga obota mate voilà yango moni si là faut supporter si la fois supporter azala makasi azana ba épaule manike batuna ka pas Cindy le cœur alors j'ai des épaules oui j'ai des épaules c'est carré même Thérèse ya pe le quoi ça carré te ba épaule les ça fait boule ça rectangle en tout cas faut à supporter pour yende mutu ami lukeli merde ozo comprendre très bien ni tete ko ya ko vanda na bini pe azoloba mauvaise foi yo kana mauvaise foi ya mutu aloba nini ke aisa journée sabi ngande muna benga ke donc avant na ndaku na ye na 7e ri na sekuna ko tala na nimete industriel kuna ya mai wana soka vanda mafuta matie ala bengi journaliste yaka yako yambanga na ko français Belvic yaka nisi soki azo ya loba mabe pona Belvic nde mabe lata Belvic mabe moko te lata ye ba filme ko talama boko sala chaîne YouTube batu batala yo batu batikelo ba commentaire batu ba partager les yo au monde mbongo na tableau de bord c'est pas de la mer à boire ngana otebi mama ba chaîne de tambola Thérèse a sa la chaîne YouTube azali na kombo asala théâtre asala matalana acha munoko afinga bato ya loba na TV mais chaîne YouTube neza na 70 abonnés s'il te plaît ba vidéo combien ata 30 té 70 abonnés na c'est le 30 ba vidéo comme il faut téléphone na mon téléphone exactement mais ngana l'accès au mon chaîne même après émission bêta au monde que Thérèse a koka YouTube té c'est pas de la mer à boire pour faut ça na mbongo oza na mbongo tourner tant tourner et boti ba revenir lobby les choses makasi ya tourner pour c'est que et simba donc Thérèse n'a pas droit
ya roya ko offenser Belleville to ko sa image ya Belleville na TV eza kitoko te voilà eza kitoko te teka koya ko loba ke Belleville aza muyibi ndeti Teresia ndenga za bongo Belleville ayiba eni po ye moko aza leloko te na oyo kala nyonso soki Kester mutu ayemba pondération 8 ezaka teste nani Kester te na otuna yo natuna nani yo nde yebisanga yeba mama misiki so mutu tu es mal habillé oyo vandi pe ozo présenter Boots olata na makoloka ba Vietnamien nde bala o Boots balata pona ke lobuka ba pomme na États-Unis na bilanga pomme siko yo vanda po finga mutu mal habillé non ya liboso Thérèse fa bongsa olata olata tellement salité olata tellement mabe oyo émission salité na makambo ya koloba émission salité comme uzoba Thérèse ya koloba na TV comme c'était insuffisant allez basi ba larguer les sous mwana wana oyo mbungi wana mwana ya vie na biso dadi ki kambala qui repose en paix o toza na ba respect belé po na yepo en tout cas niveau mwana na ye yo mena makambo tozaki na kanda na bandeli meteo mona ke azaki na ye utilisé ozo comprendre azaki utilisé mais ye étant que atangi université au Belleville fouté là ye étant que Belleville ça il a fait ta collation asele makambo ebele avandi na Turquie kuna mibali ba ko lala ye ofele mais Belleville ko tindela ka mbongo ya ko lia po lesa na ba makangu ne po so makasa ko matana mbetu na ba makangu na ye akanisa kango te pona nini so to bito ke de beaucoup plus le to symbole likambo na molai to suis tata leki na ye ya loboko wa waze kwa Vincent tangu fait papa na ye dali kambala on me compliqué muke papa leki na ye ya loboko molai ya loboko wa waze quoi parce qu'il n'est pas le frère de son père biologique mais ça papa leki na ye non aza mutu mo benga na ye ba ka lobi ya que soit disant ça rende quoi ya dadi mais quand ya dadi était malade de son vivant Vincent fait quoi? Non, Kozala, il a assisté, il a donné quoi comme médicament ou bien comme soutien? Rien du tout. Mais pourquoi Koya Koko Tsamouana, la Kata Bozo, yo tate au Sokoli, au Lati Bilamba, bo vanda ba kiti bo pelisi caméra, wana bozo émission bien briefée. Mais c'est regrettable. Neti dati azamwa mukete, dati azamwa si mouné na ko ke libala pas gérer une famille. Dati aza mutu bako manipuler te eza nini lolombo kaka ou bien nini tango baninga asalaka chaîne YouTube etant que otambola na kombo tata na ozu tata no tie na profil oyebi ke obandotala maka mawe mwana vie na biso mawe mwana biso théâtre mawe totala ye po etala kaka za yaya atike na baleki pourquoi bana Gisèle basali yango te pona olakisa ke dati aza mwana makangu aza mwana mobo nienda yako ma trouble na kata foyer ya ve na nganda diki kambala poso kazaki mwana aza mwana illégitime ndeto loba na français aza mwana illégitime parce que mwana oyo abotami na kata libota mwana légitime azu éducation de base auto benga éducation maternelle auto benga na pédagogie spéciale na méthodologie spéciale plutôt mwana oyo azu éducation maternelle jamais akoki koya ko va na TV po a offenser mutu oyo alesa yo babila atakutu babi que la reconnaissance n'est pas de ce monde mais quand même tous à la reconnaissance na niveau wana ingratitude ya boye non dati laisse-moi te dire que oko regretter d'ailleurs à ce moment ici tu regrettes déjà mais ma chérie n'ose même pas de chercher Belleville pour demander pardon. Parce que tant que vous avez un plateau, il y a Tata qui nous Vincent. On met là qui l'autocoté, on met là qui a gagné, on met là qui l'ungouila, on met là qui primicité, on met là qui scolte castelte. Donc, a gagné, a gagné. A gagné, a gagné. Pour ça, a gagné, et checkez-moi, tu comprends? Voilà, merci beaucoup à Tanguy Samba. Mais ce qui est par rapport à propos tenir Dati, surtout il y a Belleville Kandi, Azamoui, Bissou PC, exemple $100 et pas d'être comme ça, $10. Donc c'est là propos d'après, il faut traiter déjà Moui, tout console, ça déjà patrimoine d'après leur monnaie de Maramboa. Bon, d'après moi, il y a que Dati Azoko ça parce que maman Nabiso ex-première dame, ce qu'a tenu le on a canal à Belleville. Il faut ça la vidéo. Voilà. Au sali vidéo, oh bah routine de là, ils ont confirmé. On le bien monté un bon s'il te plaît. Normalement. Au moment on va dire il y a Dati, elle s'est compliquée elle-même. OK. Côté monsieur le Belleville vient mais là on bongo. Mais il y a pas le bis que maman Olive abandonne que relation qui a tindi bongo,
après vidéo pour na kotindela ya confirmation que na zui mbongo nde ezala pe batapoto so batindela mbongo na canal la mutu osali pe vidéo na mutu wana ke oui j'ai reçu colis plutôt ozwaki colis na olobi te na zui biloko na ngai yango eza biloko ça merci beaucoup au moins ndenge ezalaka ti donc pe mama ex première dame pe ezalaki bongo donc relaxer ke makambo nyonso oyo Vincent atindi dati pour aya koloba Vincent na Sila vous comprenez parce que campagne wana eza monté par Sila yango moni na ba émission na msu na baki na bi Sila ati ko tinda batu otinda ne ba oloba bien te yemo kaka bi mama mona TV aya koloba oyo ya bombela Belleville apanza Belleville sango mokile panzana moto ezika moto epela soki epeli bao bakozika baziki bao baotikala batikali mais boyebake Belleville akondima pardon te bandeko adali kikambala bo excuse nga bo aba mibali bo aloko bandeko nanga mibali bo aloko ateka bo aloko la koka ba warrior Jericho Betox pas toute famille bota mais bo limbisanga pardon na bino eza pour na gratitude na bino bozo reconnaître oyo Belleville asala ki pona ndeko na bino ya mobali mais en tout cas Belleville azana problème na datité pour nzambe pas azana problème na Belleville te Bible wana oyo Belleville atanga relobi sortez au milieu de yango ka Belleville au sala loboko soki ezobetio libaku mpo mona bokontina yawe nzambe te donc loboko eza nani eza dati eza Teresia eza Mbondo eza Tendresse eza Miss Lolo eza Irano eza ainsi de suite bamwa muso batikala na yebi bango te ba mida ba ese libumloko ya mwana mbisi ya melima ya tondi mwasi azanga forme wana donc bango nyonso ba aigri nyonso ne basangana nde ba monta bango sur Belleville mais donc elo monte le total il y a des gens oyo baloba Belleville on dit ma pardon te d'accord pe azana problème na bango te mais a éviter bango asali lika Bible asali banda Bible d'accord asali banda Bible donc dati vanda na yo continuer au sa émission no mususu ya osali succès makasi laisse-moi te dire voilà. En tout cas niveau sali succès Miki Nide Jakosa mais il y a des gens au balo baki pourquoi quand Karine Mokonzi Jakosa en tout cas sali succès makasi quand continue peut-être beaucoup insulter na makambo na tête beaucoup de ça comme il y a ex-président ex-maman présidente na biso pourquoi biso bato bande okotsa kombo ya mama Olive T OK Teresia émission eza na Nouchka télévision d'accord Teresia muto ayekolakisa biso na TV ke ya tonga na ex première dame t'as expliqué que Belleville quel est ba problème na ba relation na ye Belleville azo mobali ya camarade na ye Belleville quel est ba problème yango bengana Belleville na kenga kati yango moni boye bino batu nyonso boza na nzala kinga kati le 8 mars eza aba pesa bino maputa po boza mutakala bolati boza na bilambati bo tellement na souffrance makasi Belleville oya yiba azo produire ango zo reproduire ango zo bota mbongo de Belleville mo ake su kinga kati ezate sko bino sko nde bokende abenga bino le 8 bokende to ske bino voix libre bolamba boliata bolambi lo pele ya mami wata Belleville oyati comprendre Belleville ko yata ta balambi lo pele ya mami wata mami wata balia kete Belleville azana problème na mama Olive te problème ezande ke batu oyo Belleville moko ami lukela moto avec na lianga moko te na melanga moko te na so bandeko na nga pe ba mona bolamu onga na keko mona ozo comprendre place Belleville bolamu ya Belleville ye moko ntememele les problèmes lokola ye mtameme bango kuna lokola ye mtamonisa bango nzela wana atikeli bango ango batika Belleville na kima poso batike te peut-être likambo esila nango lelo te voilà et si la parole est là, il y a Luna si là le loté hein. On comprend. Luna lobe lo comme abete. Luna pesika exemple. Batuni zaki pe Luna te ami yambaki na émission te. Alors que mama Sila akoki kozala après âge moko na mama nanga. Nde yango moni baba kuku ba ya ofinga mwana ngo. Siko ndenga moko pe mwana na bango dati lelo eko benga Belleville muyibi Belleville aza mutema mabe Belleville abotala mobala ya batu Belleville atongaka batu na bureau na ye Belleville donc ba petit obi keloko siko epesanga kanda eza nini makamuso ebonga boye bolo ba faire rigueur bongo boye pe na ba preuve voilà moi ba voice moi ba nini oh toyoka la patrona aoloba oh comprendre le PTK Teresa continue na mungongo nzambe Teresa bimaka na mungongo mota la bimi OK
Vous comprenez? Voilà. Jusque-là, nous avons une preuve tangible. Azate. Oh, preuve moi, palpable. Il y a une vidéo, tu filmes maquillé, et qui est zongi. Ezate. Ezakaka, moté mamabe. Ce que l'heure est comme singaï, moutuloko mayonnaise. Est-ce que Belleville pendant la journée, bandade n'inga la mukana mbeta, la muki 5h30, la ndo sambe, la sili, si abani moussa nanda. Si abima ke musala na ye ya tournage ya nini kolande ya ba occupation de musala zango na ndimite ke Belleville a raisonné na mutu na ke ezana mpese moko vanda na lemba comme mayonnaise. Mais pourquoi mutu nyonso alinga toucher ka mutu nyonso? Pourquoi? Na raisonné ti mayonnaise yo no raté vie na théâtre. Oyo lo balanga géri na bino pas na théâtre ndia monanga te géra za koko ba wario. Certifié par Fally Ipupa. Ande mona yonte yena matinalité msusu na théâtre simbi na ngote abimisi pe ba nebele pe ba sa fierté ne lelo. Mais ce que mayonnaise obimisa nani mayonnaise yo ge choisa na chaîne YouTube azo tourner ma film ezo kota bat ba otala. Yo za mutu fo vendre pe no raisonner bien. Na kane ko keno mabe makasi. Mais na iso ka ke gare à toi. Gare à toi pour ça que na na zone de turbulence na lombe c'est 5 ngamo na vandi devant caméra. Na kana ma wana côté na mawezala rati. Mais kotala déjà bato yo to beteli solo ba mayonnaise, ba mbondo, ba dati. Te mbondo akizengi. Omani mbondo mutema bene yo finga mutu. O finga yo loba n'importe quoi na kombo Belleville. Ozui maladi no ya kindoki batio na famille mlo vimbi mabumu ba koto ba mbasu ba ni je sais pas moi. Ezaye mutambu alobela rasila. Pourquoi il n'a pas fait appel à Sila? Abenga Sila. Pourquoi tu as bela kabenga Sila comme le assistance à Belleville pour faire quoi? Belleville au sala nini. Yozo ko finga mutu, tu dis de mal ya mutu. Ozo ko coller mutu makambo o eza yete ayebi ata iloko mote. Mbondo wana afinga Belleville makasi. Siko tanga Belleville ba maladi na kindoki famille ba pese maladi kindoki. Kanda za munoko songe lokwa mbisa ndobu. Likona ngoli bumu lokwa mbisa terrasse melima ya tondi. Alors on vend appel lokwa Belleville boye ko assistant na malade na kindoki bomi chaka. Belleville da koma nani? Oni. Belleville koma na Croix Rouge ko lokota bibembe ou bien nini? Ah bon lobe, boza to makasi bo belité. O beli maladi na yo, famille no ba charge na yo. Komba meka ko fungula mbanga te ko la patron na wana ba benga la patron ba wana la patron na te. Bon gérer ba santé na bino bien bo belate. Bravo Ibutu. Na mwana ki émission salaki. Voilà. Ah, oza vraiment à mobile solo. Moi mbala sala bongo. Non seulement ba no ba te que pour à côté la vérité. Ibutu n'a fait que dire la vérité. Bo pesa ka à $30. Bo pesa ka à $30. So pe bo monike. Pour comment na. Bo loko alobe malamu pour la Belleville moyen te na pesa bino adresse bien bo pesa nga numéro. Nati de no $30 na bino na Orange Money. Oui, va pesa. Bon comme na commentaire émission. On va appeler ça Ibutu to zongisa. Ah, tout ça. Ibutu a compris que Belleville c'est ma sœur. Ah d'accord. Asa lelo moi sala ngate. Ba envoûter kingai. Voilà pas nani. Ba intoxica kinga na ba tendresse. OK. Ba envoûter kingai. Ozomona. Voilà. Mais quand la mi de la Taylor, quand la SD Panama, quand la bande mususu na bazarali banda wolobela ka maman na biso. Wana ba esclave asila. Ben surtout ba président, na ba présidente na biso, ba ex maman présidente na biso ya mboka. Et après là on t'a ba émission na bango ya ba insulte ya bongo. Et ça la kondengeni. Non, ngai ko kamusanga te parce que une question pourquoi? Parce que le que famille Bota bo insultaka première dame. Ex-première dame. Tellement que na finga na maman nga botanga te. Vraiment. Na éducation nga na zana on a ebi ke maman nyonso aza maman. OK. Yaya nyonso aza yaya. Voilà. Leki aza leki. Voilà. Na ebi te banda to kutana na yo. Na ebi te na zana nga mutu mabende ba bamona nga pitbull de Belleville. Mais en dehors à caméra je suis maman. Voilà. Je suis une mère de foyer. J'ai mon mari. OK. Na zana vie na nga conjugale. Voilà. À part que pitbull de Belleville pour ça na za ana mutu mususu. Voilà. Na pitbull. Mais les banda na pena Clarisse Moulanga Mbaye. Oh comprendre. Plasma. Oui, na plasma. Te plasma na pena na plateau. Pitbull plasma et l'ombe c'est na TV. Na TV. Ozo comprendre. Voilà.
Comment na bango ezali kambo kamwa te. Biso to tikala ofinga ni président Elombe. On a moni zoba ya Thérèse ya lobake. Biso to finga nani papa Elombe te. Voilà. Ngana koko ko manquer maître Elombe Soukari respecté parce que ceux qui biso to yebi Belleville elo asa free Elombe. Voilà. Na ko manquer respecté non seulement Belleville bime pas na yete. Na droit ya ko respecter Yandi Mosi ya ko respecter président l'a dit et sobe na droit respecter président Saïsa tous les présidents. Même à ta si là, on a le droit à respecter et ceux qui a se respecter. Ok. Ceux qui mukolo ba Satan Babylone ba mwa na ye mukolo ba tika ko offenser Belleville ou soit ko finga Belleville makambo ba ko finga na TV. Tu verras que son côté na chaîne nga au moins ba vidéo ça na CCC. Na zoa pas na samba na ko sala émission au milieu des villages. Mais na yo tala nga abi on dirait au milieu du village, je suis simbaté. Pour bango, tu vas que au milieu du village, je suis simbaté. Après, je vais la famille Libota. Ah, d'accord. Et non, maman, pour ta famille Libota, je dois défendre ma fille qui est Belleville quand il est la patronne. Okay. Oui, et ça normal. Vous comprenez? Bango débat, tu vas finir président Lumbe. Tendresse à manquer nani. Pasteur de la foi, manque pasteur de la foi, respect. Un homme dédié. Oh, dans l'église, mounene, dans bandi, mais belle tendresse, ça manque et respect. Ok. Maintenant, si là tu prétends que Bisso, communicateur ou communicatrice, il y a Belleville, tu as respecté. Aussi longtemps que tendresse, ça finit là, mon stade Nzambe, pasteur de la foi. Aba finga ba manka et respect na TV ba vidéo etika la ba ole la mbongo ti leo na YouTube. OK. Non si la omoni ngana ibisa ko déjà que soko za na poso kangisa bato en tout cas au retourne de sa prison makala o eza na Selembao au retourne de sa Kasapa au retourne de sa Angenga au retourne de sa Luzumu. Po awa tolobaka vérité. Na fingi mutu te na bulu voilà. Na fingi mutu te so pa moni ya ko defa prison ya Angola eza na kata île Comarca place bakanga ba gangster aminene bato bateka ba drogue bato basala ba crime aminene ba benga ngo Comarca so ko ba koti ba prisonnier visite ezalaka une fois na mois so pe ba siliki ba biki ezate ba souda ba porte yo soudé ba kenda on hélicoptère bien na ba vani dans la prison bon yo défango tellement que nous on dira seulement la vérité. Voilà. Ce qui le col si la loba a ko maîtriser ba fan te abenga tendresse fan abengi Thérèse ya fan abengi ba wana no so ba fan jamais c'est que Belleville pe a ko maîtriser bisoté parce que tant ba loba mabe pour na Belleville biso tu photos ala na pour na ko réencadrer bango ko zongisa bango mais famille bota nanu te afongola caméra n'est qu'un bon temps ou bien un bon soir ou bien un bon midi boye ou bien un après-midi moko boyaye mamoka bandiko finga mutuka à 100% likamwezala bango nde batu baluka kango so yi baluki yango elumbi solo tellement que Belleville azala ba gangi Belleville azala ba pitbull ko ba biso oyo Nende Thérèse abe mikolo na olale la Thérèse nzala mabe. OK. Na olia Thérèse na ndenga mukete. Na nzela to na ndenga. Na ndenga nyonso. Na ndenga nyonso to olia to réencadrer qui to pas comprendre que mambo sala. Et na nzala et tina mote. Même ata spirituellement, Thérèse o tikolo ko Belleville. Donc mamno so sala est en vain. Voilà, makamuni so sala est en vain. Merci to qui mara derrière ngonga par rapport à mambo Italie. Mais ça un message clair au lancer na bandeko tout bazo ko insulter Belleville kanila pas. En tout cas guerre en to ke kitoko. OK. Guerre en vraiment to ke kitoko botika na binote. Parce que Thérèse jusque là makamuni so bolo na le suivi sauter. D'accord. De faut boya le loko mo boya ko swa biso. Si koyo el balobi na lo monte suit. D'accord. Et lo monte simbi mutu ezate. Donc guerre en to ke na kitoko ba to continuer boya ça biso bien makasi po biso to tikate. Voilà. To tikate biso ta PC si la soit ye lo ba la TVP ça lobi na ba PC to loki PC ça famille bota. Voilà. Aya répondre. Donc to ke kitoko makasi. Nous sommes vers la fin, message nous relancer et puis tout kabona. Message ezaka que to consommer film na biso. Voilà. Mariage civil ezawana. Au tali film partager tchape na ba communauté, partager les pe bandeko mususu po ba biso ba film na biso eteyaka. OK. Ba film na biso eteyaka, ba film na biso e réconfortaka batu e bondisaka mitema ya batu. Ba mame belé ba bengi nga na poto bazolela. Ba mame belé na kombo nzambe je joue sur la tête de ma fille. Ba mame belé ba bengi na kombo kima na ba peine. Yaya siko bina bo fandi kaka boye. Yaya siko bina bo zolo bate. Ba lingi nini na Belleville. Ba muta olinga lika muna Belleville azate. Belleville nenga za bongo c'est l'incarnation du Christ. Amen.
oyo Bellevue azali eza étoile donc aza étoile ezo briller donc étoile à Bellevue muto ko étouffa ngo azate voilà oyo Bellevue aza lelo eza po nzamba alobaki azala ozoba ke au hasard na vie muto ezala te muto ata moni azo souffrir tika ye so moni osunga ete ko chola ete ozo comprendre voilà mais Bellevue oyo aza lelo eza nzambe muto atombole soki ya solo ayibaki mbongo me mbongo ope emonani na misala bino nyonso bando okende kuna na kinga kati bando ozwa mbongo Teresa ndeti ya yo osala nango nini apart kosala kermesse po ozwa moyen ya kobenda mibala baya mike ya maboke po baya bolingana kaka yo mona masangano bameli epesi yo soif bosilani likolo ya bacongélateur sikoyo ya Bellevue eboti restaurant eboti fondation eboti des chaînes aosala mbongo na ye ozo comprendre motema likunia te luka mobala age no po mobali wana soki alingaka Teresa alingaka boye te na ndenge nayebeli ye mpe na souffrance na pasi oyo aza nango na kitoko mobali wana aza nango onga na toyebi alokwa noir américain non voilà nous sommes vers la fin dédicace to kabona yo voilà za mobali mobali yake sans pilipili oyoka no noze te voilà dédicace to kabona yo na ouais napesi bambote nanga ebele ba mama nyonso ya famille Libota bafan na Bellevue tout merci beaucoup pour notre soutien na bino merci beaucoup nde botela biso ba chaîne merci beaucoup nde bozo soutenir biso po makambo tozoya kozongisela bango po ezopanzana ezokoma musika esala biso bien bo continuer kosala bongo bo continuer kotala koconsommer bafilm Candy Star mpe kuna bakomi film ya sika na bonzikinani nango eza mpeka mamba mariage l'ombre du mariage voilà l'ombre wana nde ebunga yenga Bellevue ndalingi makambo makasi yango mpe bazoya kolobelaka yo kaka po yo mpenza Bellevue te ata bazalaka mayele na français ebele bongo moninga koma batitre moko terre à terre yo mona te vraiment je vous aime beaucoup soyez bon nous on est là Pitbull de Bellevue est là bon continuer à s'abonner bon continuer à s'abonner na Congo Victoria TV Victoria TV yangai moko Pitbull eza wana elombe CCP eza wana oui c'est bien félicité toza pembe na Bellevue toza mayele so za ine loko mo foko mo mibale. Voilà, nous sommes vers la fin. Merci beaucoup de beaucoup partout dans le monde entier. Nous avons un petit boulot, nous avons une famille, nous avons recadré, nous avons tout et comme internet. Voilà, ce qui nous a fait un prochain numéro. Ciao, on a tout ça, maman qui n'a pas para, yefsi na bana dodo na balon fuba qui mongila un bon don cry. Bamimaka moto makele na bokilate nokita okimisa banyama karama pe koti bafumba le misuli batik baposo pilipili na tomate la taka fraise moko mais jamais ebete équipe moko ntinzi bapesa miso komona ya bula zo mona ba immeuble zo mona ba amer okazo mona ka saleté na poubelle négliger mukoko ya manga